Merci beaucoup na balandi bana EHP Media. Merci na babonné sur EHP Media. Bonjour ou bonsoir na ngonga oyo boleki na kozwa biso par rapport ya mosala oyo to mesana ko sala to mesana ko panza nouvelle de la parole de Dieu, liloba nzambe oyo to panza ka partout dans le monde. Lelo to zali toujours awa na plateau na biso ya EHP Media nga message moko uti ko uta epai ya ndeko na biso Pachi Bombolo, mtaleki na kotindi la biso voice oyo par rapport ya message oyo aleki na kozwa azali katikati na retraite azali toujours na mabondeli aleki na kozwa message oyo dina epai na nzambe tanke bango azali balobeli oyo nzambe alobaka na bango pona baleka na kopesa biso ba message biso ba na nzambe tozalaka toujours prêt na ba oyo ezali koya par rapport ndenge mokili eza kotambola. Merci beaucoup na pesi mbote na papa Edouard na bosanité mama GH na bosanité Mauvais l'idée manager na Paris na bosanité Elena Tanda motema ya die koleka na Paris na bosanité pas mundaya vrai pas mundaya na bosanité héritier ike le 565 vrai na Paris na pesio mbote esika oleki na kozala na bosanité mon papa d'alliance ba yona papa na ngai d'alliance mbambu na bosanité Gibi Kuki na Paris na bosanité Benjamin Bikuki na bosanité Benjamin Bikuki na Paris na bosanité Peko Bikuki pe na bosanité Wivi Bikuki na pesi binombote esika bozali minga kolobezali te avant to kota na message na biso to kanga miso ngai na yo to sambela poto le kana kolanda message na biso. Merci papa to pesio lisusu lokumu poto za malamu na ngonga oyo to lingi to leka koyoka malobuti na monoko ya katikati ya musai na yo Pachi père yo le kana kozala kopesa ye emojiste katikati na maloba na ye kasi yo le kana kopesa ye lisusu makasi katikati na esika le kina kozwa na retraite kasi père yo lobaki ba oyo yo kolekana kotika bango te ba oyo nyonso ba kolekana ko landa message oyo père e ba le kana ko tirer leçon katikati na message oyo kasi ba le kana ko zala toujours alerté par rapport à message de notre Tambusa biso na bolingo na yo na kombo ya moko notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nde tolobi bongo amen. Merci beaucoup minga kolobeza na sengi na mon réalisateur Carticia mon réalisateur lelo réalisateur zali mona moi c'est comme na Carticia ndota na sima caméra wa simbi caméra de bouger ba Carticia so bomoni na bino boko kamwa en image. Merci Zamba pambola yo bana nzambe nyonso bozolanda ngai c'est moi le prophète Pachi Bomolo. Bien-aimé, moment tozanango eza moment moko ya kolukelo na nzambe. Bino bato bozana libanda ya mboka. Bino bato yo bozobundela mboka na bino na ba prière. Bozobundela mboka na bino na makambo nyonso. Botelema makasi po ke Satana atelemisi mopanga na ye na groupe ya bato obaza koluka kokwesa mboka oyo pe kobunda mabe pona Congo. Nazana se na mabondeli na retraite Zambe ayebisingabi mibomba na lakisa yo nini oyo eza kolika na mboka na yo pe na lakisa yo nini oyo Satana azolinga asala na mboka na yo. Zwa matoi yo kanga malamu mwana na nzambe. Na lobaka ngo mingi Bible lobi na biso alakela mama be wa lobi makambe oti na nzambe na bomo ite. Nzambe na yo aza na bomo. Nzambe na yo aza na nguya nyonso pona ko bomba mboka oyo. Nzambe na yo oyo zobondela Yesu Masia oyo akufa babakaki ne kulusu akufa pe mikolo misato asekwi amatina likolo azana bomo. Na inebisa yo vision oyo na moni na se ya mabondeli le temps que naza ko bondela kola bisingai tala makambo ezoleka na mboka oyo. Tala makambo bazo préparer pour na mboka na yo Congo. Na moni likolo eza ya kofungwama. Na moni batu bazo kita ebele lokola matanga ya mvula. Batu baza kokita. Na lobi batu baza kokita. Na moni batu wana baza kokita
bango nyonso to balati ba teni ya ba soda pe bango nyonso to baza koloba makila ekotanga na mboka oyo te. Makila ekotanga na mboka oyo te. Batu wana baza mikuse basoda moko ya mikuse na tikala komona bango te. Bakiti ebele na drapeau ya Congo. Moko akiti me elongi monani te me azaki na cheval ya pembe. Yenyo sotu pembe misu na ye eza kongala ya pembe na maboko na ye ya gauche asimi drapeau ya Congo na loboko na ye ya droite asimi epe ezopela moto na maboko na ye. Aza kokita na cheval mais pembeni na ye ebele ya basoda ya mikuse bakiti baza koloba na minoko na bango nyonso tu baza koloba ete makila ekotanga te na mboka oyo. Bible zoloba na ngai na Apocalypse 10 verset 1er, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel et enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était un cancer et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colombes de feu. On a la monarchie, à un cheval, le temps a quitté, a joué épée naïe, a tué, yango na mabele, a piqué yango na mabele. Na moni tremblement et bandi ko se manifester. L'été se manifester. Kinshasa mobimba. Batombolingo lokola likolo bazola kisanga ndenge makamezo sala manase. Na moni Kinshasa mobimba bato baza ko ganga. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Kola bisinga lobi na yebisa yo boy. Abi omoni makambo ezomona wana. Tala projet lingaki salema. Ala kisinga victoire au basoda ya mikuse bakiti pe abandi kola kisanga abi tala makambo yo elingi esalema baza ko préparer. Na moni deux camps wana bazalaki place moko. Deux camps wana ba panzani. Na sima ko panzana ya ko welela loko bange ko welela. Na moni moto bandi ko pela, masasi bandi ko kita. Na kati ya kapitali ya Kinshasa. Batu baza ko kufa partout ozoleka bazozwa batu bazotana basaki bazokende ko boka batu na fleuve. Zaba bisika bi ezana projet moko ezolinga salema na mboka na yo. Projet wana ezomema liwa makasi na mboka oyo. Ezolinga ningisa mabele ya mboka oyo. Bazana projet batu bakufa. Bazana projet ya koboto la drapeau na yo ya mboka. Ekoma ekatana en deux parties. Et mukabitumba oyo komema liwa epa ya bato misusu ba sacrifice. Na forme mususu ayebisinga lobi ezana pouvoir. Satan zoluka alongo la pouvoir ezana place a placer le sous pouvoir mususu. C'est que ezana projet moko zolinge se manifester. Abi 2 ans il y a pas na mboka oyo ezaki 2 ans ya kolela ya makile lingetanga na mboka oyo. Mais ngai zambe na kitisi fox ya ba soda oyo ba yepo ba boya mabe moko elinge se manifester. Ba benya le chef d'armée de l'Éternel. Ba koki ko kita bango moko te. O moni wana na cheval wana zo mona na telingi na yima epée na ye pelimoto ezali chef d'armée de l'Éternel. Oyo Apocalypse chapitre 10 elobi. Oyo Apocalypse chapitre 10 elobi oyo kitaka. Bible ebete tango ya kitaka. Apocalypse chapitre 10. Ebete j'ai vu un autre ange puissant. Abi eza ange oyo akakopesa kimia yende mutu aye po akotisa kimia. Albete onyo surtout akotelema pona koluka makila epe wana ekozali kola mutu na ye. Bondela mingi pona mboka na yo. Bondela makasi pona mboka na yo. Mboka oyo eza na projet ya mabe.
mboka oyo baza koluka yango na ndenge mususu l'État ezobondela mpo na mboka na Nzambe a sauver mboka na yo mais za na bato oyo baza ko préparer pour na kotangisa makila eza na danger moko ezoya mais Nzambe na bomo ezoboya eza na danger moko ezoya na mboka oyo mais Nzambe na bomo azoboya abisinga bi omoni bato oyo bakiti tomoni basoda wana ya mikuse batelemi basoda wana batelemi basimbi drapeau ya Congo baza kotambola nango 4 coins ya Congo alobi na kiti si basoda ya mikuse 7 na ba province nyonso pona ko boya bato bakotelemela mboka oyo abi mboka ekokabwana te mutu moko te akotelema po azwa mboka oyo eza na promesse na ngai mboka oyo makolele ezosila nazotinda bokonzo eza ya ngai oyo kowumisa mboka oyo kopambola mboka oyo na inabisa yo bondela pona mboka na yo Yesu aboyi makile tanga na Congo mutu nyonso tu azoluka makile tanga na mboka oyo akosuka mabe na ne oyo titoko ma 2021 Nzambe akokonfondre ye mwana nyonso tu aza na makila ya Congo sala lokola Moïse oyo aboyaki komona makila ya bandeko na ye etanga oyo Pharaon alukaki a se manifester pona koluka kotangisa makila pona mboka oyo kotangisa makila pona mboka oyo ba 7 soldats mikuse bakiti kolabi bakiti déjà les 7 soldats mikuse wana kolabi bakitaki déjà depuis na mois ya avril bazo kokita kaka à chaque fois pona ko défendre mboka oyo pona ko bundela mboka oyo baza ba soldat oyo za ya bomo yote yeso zo lukomona bango na misu ya boy okomona bango te mais za ba soldat oyo Nzamba kitisi pona ko bundela mboka oyo za na processus de délivrance d'abord eza délivrance spirituelle eza délivrance ya mulili parce que mboka oyo za saisi na mulili mboka oyo bazo sinisa bato même parti ya butu mboka oyo bato basimi mboka bazo sinisa bato même parti ya molili soko boy ko signer parti ya molili okozwa pe bokondite na mboka oyo soko boy ko signer parti ya molili okozwa recite te na mboka oyo yango Nzamba lo bazolinga longola be parti wana abina yoka kolela déjà ya mboka oyo eleli mingi mais maintenant na linga moko Nzambe na bundela yango toko bundela mboka oyo na makasi te tantôt zo kanisa toko bundela mboka oyo tokolonga yango na ba marche to tambola ba marche to sala ba marche to bima na balabala to piller to bima na balabala to sala to bebisa to sala yango mingi bato bakufi batangi makila à chaque fois na Congo makila ezotanga mais maintenant ça la volonté de l'Éternel de nous délivrer mboka oyo maintenant ça colère na Nzambe kana na Nzambe kiti ekiti pour le peuple congolais mais kiti pour la bato ba autorité o baza likolo o bazo koka kozwa décision pour na mboka oyo te o bazo koka pour na ko bundela mboka oyo te maintenant le lion de la tribu de Juda les chefs d'armée de l'Éternel akitisi armée na ye armée céleste oyo lola ekiti maintenant na Congo bakiti ba soda wana ebele lokola matanga ya mvula o ngana to kotanga yango te bakiti bazoboya babi makila ekotanga te ça devant un projet moko eza préparé na kwe moko po baluka batangisa makila na ndenge ya fox na mboka oyo Nzambe aboyi yango Nzambe alingi lisusu yango te Nzambe azana posa makila etanga te mais Nzambe azana posa ya kolongisa peuple na ye eza message oyo ngana memeli yo pona koluka délivrance ya mboka oyo Nzamba ebisinga le temps que na mabondeli tango na lali na lamuki na bondeli Nzamba ebisinga be bondela pona drapeau ya mboka na yo congolais nyonso za na kweli congolais nyonso za na pays étranger congolais nyonso za wapi eloko na ina senga na yo avec beaucoup de respect ba papa ba mama boza na kati ya ndako tango zo bondela pona vie na yo simbaka drapeau ya mboka na yo zalaka na lembo moko ya mboka na yo na maboko eza
ya délivrance pour mboka oyo moment ya baje ya baventure sili moment ya baje ya baventure ekomi déjà na suka yango ebandi kosila nzambe alingi asala quelque chose na une année 2 ans oyo toza nango eza année oyo tozokende eza année ya délivrance pour mboka na yo nzambe alingi akitisa nzambe akitisi pardon armée na ye mpona kodélivrer les peuples oyo eza ya nzambe bato ya mikushe wana bakiti baza na baprovince nyonso tu ya Congo baboyi makila etanga même na este bato baza kolela kuna na yenebisa bino te mokonzi mapinga tiki bino te akitisi déjà armée na ye basoda na ye mpona mboka oyo bazotambola na drapeau ya Congo na maboko na bango basimbi yango balingi lisusu kufa ekota te yo moto ozolanda ngai oyoki message oyo nayeli yo nayebi so esika ozali simba loboko na yo na motema esika ozali tobondela nano mpona mboka na yo pendant 1 minute ya pamba tobondela mpona mboka oyo ozolanda ngai na musika ozolanda ngai esika ozali na musala na yo ozolanda ngai na ndako nayebisa yo bondela mpona mboka na yo Israël ezalaki ya kolela mais nzambe ayokaki kaka kolela na bango atindeli bango Moïse mpona kobimisa bango même na bowumbu nani akoki kotelema abimisa peuple oyo c'est la volonté de l'Éternel nzambe ne mutu ayebi mutu oyo akoya kobimisa peuple na bowumbu peuple ezosouffrir peuple ezolela peuple oyo etikali kambuma moko te ya kolona o bango baloni po babuka yango à chaque fois peuple ezolela mais nzambe akitisi nazondima na message oyo parce que na butu wana eza malobo nzambe alobi eza makambo ngai na moni bibelo bete alakela mabe oyo alobi makambo outi na nzambe te maintenant ngonga ebeti Congo ezozala sauvé ngonga ebeti Congo ezozala libéré tozozala libéré na minoko ya bapoliticien te ke nga na koya kolibere mboka ntango bapesi ye mboka ezozala libéré te nga nde na kozala libéré te non monzambe ye mboka azoprépare mutu na ye oyo azoya kopesa po ete alibere peuple oyo na se ya souffrance na se ya pasi ozwi loboko na yo otie na motema na yo tozobondela nzambe na bomoi loba kolo oyo sesiko ozali na yambi yo na vi na ngai Kongo eyambi yo tozondima na basoda oyo bazwa kolibere mboka na biso ekangami na maboko ya bato mboka na biso ekangami na maboko ya basoloka tozolibere bango tozolibere mboka oyo mboka elongo ezokota mboka ezozala sauve na kombo na yo Yesu mboka ezozala sauve na kombo na yo Yesu loba kolo Yesu toboyi makila na Congo toboyi kotangisa makila na Congo tokufi mingi toboyi yango na kombo na Yesu Kristo Masia ekulusu wana ezalaki mpona mindele kaka te ekulusu wana ezalaki mpona poso mwindo mpe mundele te me ekulusu ezali mpona biso nyonso tu pourkui bamosusu bazozwa bolamu biso na Congo bolamu ezoya te me lelo totelemi lokola bakongolais na se ya makila ya Congo lokola Moïse oyo asauvaki le peuple ya Israël toboyi makila na Congo toboyi bareunion ya koluka mabe na kati ya Congo biso tondimi Yesu na bomoi na biso tondimi ete nzambe akitisi basoda wana mpona kosauve peuple congolais mpona kobikisa peuple congolais na kombo na Yesu Kristo Masia yo moto bondeli mpona bongo yokanga sikoyo na bondela mpona yo nzamba bomoi congolais aza na étranger congolais oyo azwa posa mboka na ye pambola esika azali moto aza na posa ya nation moto aza na posa mboka na ye kolopesa ye fox esika azali abika bolamu na yo amona bolamu ya Congo bana na ye eza bana misusu bakingaka bamona mboka na bango baza na étranger mais bakokaka koyawa te nzamba lola libération zo salama nzamba zo libérer Congo a libéré déjà Congo na butu etikali to mona yango boye na kombo na Yesu Kristo Masia nzamba bakoko na biso nzamba batata na biso nzamba Congo aza na bomoy par le nom de Jésus-Christ de Nazareth amen ezanga le prophète Pachibomolo naza na retraite na mabondeli eza pona Congo eza pona yo tant tozo bondela pona Congo
eza pona yo poza na makila ya Congo tokotika yo te nzambo alola sala likolo na se akotika yo pete akokanisa yo na ba problème za nango tselika na Yesu Masia tselika na Yesu oyo azana bomo tselika na nzambe ya solo tselika na Yesu yo mutu oyo pe conseil na ngina pesa na yo mutu ozana kata ndako ya libala yo mutu ozana mushala yo mutu makambezo simbate tselika na Yesu Masia yo mutu oyo yamina ni Yesu lokola kolo pe mobikisa yo te yamba Yesu Masia lokola kolo mobikisa na yo Jésus revient bientôt makoleza déjà na nzela Yesu azoya basini ya tando la félicité ko kisami yo kolumela na masumu tisuka wapi po masumu ndeko longisa biso te na Congo masumu ndeko longisa mboka na yote tika mabe yamba Yesu Masia tika ekobo bimana mabe bimana kisi bimana soloka bimana koloba mabe baninga ndimela Yesu Masia lokola kolope mobikisi na yo Yesu azoya kala mingi te Jésus revient bientôt bien-aimé dans le Seigneur Dieu vous bénisse Zambe ya Congo Zambe bakoko na biso Yesu Masia apambola bino na kombo na Yesu Kristo Masia amen. Merci beaucoup Bouti kolanda message ngai na yo touti kolanda message moko ezali message moko tellement profond to le kana kosala attention biso ba na Nzambe biso ba toyebi parole de Dieu to le kana kosala tellement attention par rapport na message oyo euti na koleka mais bino batu boyebi bandeko oyo balinga kokota ba mafia makambo ya mabe pona mboka kobundisa mboka Congo kasi balobi ngonga esi ebeti Nzambe aleki na kokita armée céleste na ye partout na 4 coins ya mboka Congo na bandeko na oyo nyonso basa ba congolais basa libanda ya mboka Nzambe déjà aleki na kokitisa armée céleste ezana toujours na protection na bino ba oyo nyonso bakoleka na komeka bako zala ma attaqué par rapport yango to pesimbote mama Berthe motema ya antibal babi mama Berthe motema antibal mama na Jonathan Mubenga mama na Kertisia wana babi mère moko babi mère mo malamu na bosanité mon papa d'alliance na Paris na bosanité mama GH na bosanité papa Edouard Mal na bosanité mon coordonnateur Ekibumba na bosanité Charlène Nzazi na bosanité mama Lukombo mère double na pesio mbote siko zali mama Nana Lukombo mère double na pesio mbote esiko zali na bosanité tantine Charmate na pesio mbote pesiko lekina kozala. Merci beaucoup minga kolubezalité ngai na bino tokutani na émission zali koya bye.